ma joie de vous savoir, très nombreux fidèles téléspectateurs. Merci d'avoir aimé votre émission Parole de la vérité, Parole de la vérité. Ezali émission Oyo et le Lulaka souvent banana Zambé, ba vérité pe et la Moussaka ba serviteur de Dieu, basal dans Zambé belé Oyo bazo yi ba makambo susuteme. À travers notre émission Parole de la vérité et le Bilakabiso, vraiment, Bamakambo, Ebele, Ebele. Merci beaucoup, Nabino, surtout pour ça branché pour la kolanda émission Oyo Elongo na Sœur Cynthia. Et merci beaucoup, Nabande Konyo, surtout au Balingaka Cynthia, bon, surtout Balingaka, chaîne Nabino, chaîne Nabiso, Parole de la vérité. Le lot vraiment, Tokolobela, Likambo. Oyo etali biso bana na Nzambe eza nango kutu likambo moko kutu ya muke souvent pe tozala nango mingi pe na bandaku toloba yango pe mingi mais mosusu toyebaka te ke eloko tozoloba eza nini pe ekoki kosunga biso un jour na vie ekoki kosunga biso pe mingi na mabota partout dans le monde oyo tozolobela toujours thème na bino eza thème na biso eza la persévérance. Pourquoi la persévérance? La persévérance tokolobela ngo pona kotalisa bandeko mususu bazalaka toujours katina ko persévérer te bazalaka na bango mitema moto mais na katina persévérance esungaka bandeko belé tango za toujours kana kofanda na kozela ata erumeli pe lobi okozwa. Merci beaucoup. Là j'ai profité ya kopesa ba salutation nanga pour comprendre azo yo kama bien te mais lokola na zimwa temps ebele na osala musala te mais il faut na telema donc Nzambe azopesanga makasi azopesanga pema il faut na telema mpona kosala musala na ye. Alléluia. Merci beaucoup. Là je salue Pasteur bienvenue à Dandou et pourquoi pas aussi là je vois encore Pasteur Kitwa, Motema ya Mama Lioni et sans oublier aussi là je vois encore Prophète Gédéon Ngandou et pourquoi pas encore Pasteur Acacia et pourquoi pas aussi apôtre Doudou Timba, je te salue mon papa, merci beaucoup na binone surtout au Bolilaka et pourquoi pas aussi ya Patrick Mbouzi, je te salue mon vieux. Ah ma vie, on a vraiment du son. Ya Patrick Mbouzi, je te salue et merci beaucoup. Christian Okonda et pourquoi pas aussi là je vois encore du gilet noir je te salue na pesi mambote belé na Evodi Kalasa et pourquoi pas aussi Yon Vetiama Verte Balanzambe na Bosamite Maman Annabelle na kati ya Paris babi ya camarade na nga muninga na nga ya tongo muninga na nga ya bomwana mais kati na Yesu toza toujours pe tozo lenda kaka. Merci beaucoup à toi et merci beaucoup na basala Nzambe nyo surtout oyo basutenanga o batika nga te ba o bazalana nga toujours na linga bino tellement avant to bande émission na biso pe avant to banda to kota vraiment na mozindo ya sujet ya lelo vraiment na kopesa vraiment matonze belé na Nzambe oyo azobombanga na Nzambe oyo azo protéger nga na Nzambe oyo apesi nga esu makasi ya koya lisusu liboso na bino bien aimé soki Nzambe wana te me ngai oyo naza te soki Nzambe wana te me yo pe muto ozolanda émission oyo pe olingaki pe ozala na vie te bien aimé lokola yo za na vie lokola yo za na bomoi eza ngolu eza grâce ndeko na nga loba amen eza grâce eza ngolu oyebi combien de personnes oyo bakufi oyebi combien de personnes oyo bazali soute bazokunda bango na minute pe belé oyo olalaki pe olamuki pe muninga na lamuki te ndeko na lamuki te bien aimé mais soki yo omoni tongo alelo soki yo muto ozolanda nga olandinga na pokwa omoni pokwa lelo yeba yango eza ngolo eza grâce kotuta tolo te olobi ke ngande na lamuki boye eza pona na bozwi ngande na lamuki boye eza pona za bomengo yaya bomengo ekotikala bozwi no ekotikala yango tango
toza envie topesa nzambe merci. Merci beaucoup na nzambe oyo apermettre susu biso tozala ensemble tokutana lisusu ensemble. Tosona likambo etali la persévérance. La persévérance bandeko na nga na ye vraiment kosola na bino lelo po eza très important. Eza vraiment malamu mpona biso bana nzambe. Mingi tozomona bandeko mosusu bakomi na bango kolemba. Yaya kolemba te. Continuez chemin, kende kaka, persévérer, kende kaka, okokoma yaya, okokoma polo bien nzambe. Obi ki nzambe zakabu ya nzambe zakakitoko na mafuta na yebisi yo, tala na yebite. Nga banga mukona ko telema na pesi témoignage na nga nasi, mino batebele bo olanda ngebele ba olila. Deko na nga yo muto otana nga na minute nzamba bien. Nzamba kitoko. Tokangama na ye tozala na ye. Ngande na zabo ebele kutu bamitunaka. Siti zaka nini ekoma nini peza nini. Na ebe sika na wuti. Pe sika na okinde. Bisika na kokoma muta yebi yango za le créateur de tout le temps et de chaque jour. Naka na nzela, ngana okeka na Yesu nanga. Ngana okeka na Nzambe nanga. Atana kozanga nanga, atana kokemba nanga, atana bapiaka nanga. Na niko yebisa ndeko moko na tangwa lelo. Yaya ata paso yo somona kotika Yesu te. Ata ba souffrance yo somona kobwaka Yesu te. Yeba paso yo somona lelo lobeze sengwa vina yo. Yeba maya miso ya maoyo sotangisa lelo. Maya miso wane kobonga maya miso esengo yaya. Bafinga yo, batonga yo, bapesa yo kombo, bapeso ba titre nyoso bakopesa yo. Yo kanga makana Yesu Masiya. Azan nzambo abwaka kate. Azan nzambo atika kate. Nengina yebisa ndeko moko na tangwa lelo yo mutozolanda nga. Bisiko zalo bikenga na komi na suka. Olobi kenga mokile lingi nga lisusu te. Olobi kenga nyoso nazo sala ezo simba te. Yaya, zanano kana konzima. Yebisa Nzambe ngande na zabwe na otika ote. Bafinga nga, batonga nga, bapesa nga bakombo nyoso bapesa nga, nga na ozalaka na yo. Alléluia. Alléluia. Yaya, nengina yebisa ndeko moko ozolanda nga na tango oyo. Vie otozo vivre lelo eza compliqué ndeko nanga. Vie otozo mona lelo soza na Yesu te eza pasi. Ngana loba ngo eza na ndeko moko ako yebisa nga lobi Cynthia. Abenga na koma benga nga mbinga bibombo. Ayi singa bi wana nini te okoti na ba compte Facebook na yo olongoli ba biloko na yo nyonso tu ndengo zalaka olongoli lelo komi na musali na Nzambe. Na ebisienga bi ana olongola ngote likola kisanini. Moto nyonso to omona nga nde na zabo ifo mtanga otala ba biloko na nga mona passé na nga ndenge zalaka. Yaya, lelo omona passé na cher, aoteya, aosala nyonso, ezala mwana mwasi, ezala mwana mobali, mutu mota uta likola kwa na si azate. Yesu kuta bota mwana nzela mwasi. Mutu kuta yanga na oloba ko muta uta likola kwa na si azate. Biso nyonso toleka na papu ya masumu. Alléluia. Mutu moko ta kotuta tolo ya koloba ke ya tikala osali sumuta zate. Nzamba yebi ndenge nini alokotaka ba oya ya lokoti alongole na salite alongole na potopoto nettoyer akomise lokola bebe ya sika. Ndeko nanga atozalaki na vie ya kindumba s'attacher na nzambo azobatela yo. Atozalaki na via komela masanga, atozalaki na via komela ba cigarette, atozalaki na komela via komela shisha na ba boîte, s'attacher na Nzambe, Nzambo atika kate Nzambo abwa kakate. Bien aimé, Bible ezotalisa biso butu na moyo. Tout est possible à celui qui croit Jésus. Nous c'est possible na oyo azana Yesu pa zo nzimela ye. Yaya yo nzimela kanani. Bene menzimela ka Nzambo azopeso souffle na bombu. Bene menzimela ka Nzambo azobatela yo. Yaya nzimela ka Nzambo apesa
eza na mandeko mosusu pema yozo pemela eza ya tata na yo te eza ya mama na yo te pema yozo pemela eza ni ya mobali na yo oyo pesa confiance oyo monake lelo soki ye aza te yo kozala te soki tokozwa nzambe na bolingo tozwaka mibali na biso tokokumisa nzambe okomona ndeko mosusu ku mobali aboyi ye abanzi olela soki mpe kozala otalobi te nzambe makambo na wange ezosimba te pokwa yanga makambo nange ezokende liboso te bien aimé eza na ntan moko makambo no ekokende liboso eza na ntan moko ntango kobanda komata etage ya vi na yo moto akozongisa nsima na vi akozala te zala toujours na persévérance zala toujours na se na makolo ya Yesu Masiya yaya lelo ozotala omona vi na yo ezosimba te ozomona makambo no ezokende liboso te ozomona nyonso ozosala ezokende aleneya yo moto ozolanda nga na miniti oyo ozala papa ozala mama ozala ndeko mobali yaya luka nzambe aza nzambe oyo atikaka baoyo ye te aza nzambe abwakaka te aza nzambe alokotaka na se atomboli likolo kesoso bapasi ozomona kesoso mindoko ozomona yo lelo ozosufri obike nga nde nazosufri boye nakepa mama sokolanga basokolanga na vi yaya oza kobikotaka na kati ya libulu ozokobikotaka na kati ya libulu vi na yo mobimba mais le sel moto asokolaka vi ya moto eza Yesu Masiya eza Yesu Masiya bien aimé totala te mamiracle nzambe asalela biso so tolobi ke tozwa te baexemple ya bible te tozwa te baexemple ya biso moko ya bavi na biso réel boyi vi na yo eza nde nini me kala kosala na analyse ya vi na yo yo moto olandanga sala na analyse ya vi na yo omitala obi vi na nge ezala nde nini libota na nge eza nde nini nauti na fami nini nauti na libota nini nga bana na nga bazobota na abota bango na ndenge nini na façon nini lelo oyo ozomona ke kobota mwana tata na tata to kobota mwana na mama yango nde eza succès to yango nde eza lokumu ke nazodécouvrir nzoto ya mwasi to nazodécouvrir nzoto ya mobali yaya parfois tant tosala makambo mosusu tobitala tobite makambo tosala eza yango te ndenge nayebisa mwana nzambe moko ozolanda nga na minute oyo omona mpasi osouffrir okomi na ntango mo omitali gauche omitali droite oleli obipo anikanga ndenge nayebisa ndeko moko azolanda nga parfois osimba mbongo omona ozwa barelation mais ekoma na ntango moko ata 50 fois epamba omona ngo te osimba ngo te omitala vraiment okoti otali bilamba na yo obite na bilamba okoti otali bakete obite na bakete okoti otali batalon obite na batalon okoti otali omitali vi na yo obite so nakona kota nanu nakele na sokola mai nalata bilamba na bima yaya oke otamboli obimi oke ozongi ozwa te loka malonga te luka nzambe oke koluka mutu mosusu te mutu wana yo oke koluka opesa solution te akopesa solution ta mokolo moko te bible ezoloba na biso na Matthieu chapitre 24 verset 13 à moi celui qui persévérait jusqu'à la fin sera sauvé. Bible ezotalisa biso soki toza toujours ka na persévérance tokozala sauvé tobika yaya persévérance no eza wapi ata ozomona pasi kotika nzambe wana te ata ozokende église oza na mabonza te koloba te kende kwanga na mabonza te na okende église te yaya kende ata église eza mosika yaya nzima obeta makolo kende koma nzambe azomona ya mabende ezala naza nango na bombi nabi te nga na otia mabonza te nga na opesa option de grâce te ya mabende yango wana mais soko oza nango te yaya koyoka soni te nayebisi yango moko boye nabeta mwa lisolo kandi ezalaka ndeko mwasi wana natuni nga bi ayaya oye retard epo na nini abisi nga abima Cynthia
na ye retard po naninga kuna ya na ngati naninga na ya na ngati yango bomoni nga na ye retard boye po nazaki na nga na mbongo mabonza te na biyaya tango ozalaka nango otelema kopesaka tango ozalaka nango opesaka bapere de fond babeleli ya pere de fond opesi opesaka badime opesaka baaction de grâce opesaka siko lelo ozangi yaya uko olubake oyo église te parfois ntango yo omonake yo ozangi omitekake songa na mbongo nde fo nakende église te yaya ifo yaka nzambe nde amonaka ke moto oyo aza nango te moto aza nango abombi eza des choses différentes eza des choses différentes yaya toya tosalela nzambe toya tosalela nzambe bible ezoloba na biso tosalela nzambe na biloko na biso atoza nango te yaya yaka tosalela nzambe nzambe nde apesaka nzambe nde apambolaka nzambe nde atombolaka lelo oyo ozomona ke yo bapesa okombo na gbota okoma kozanga elamba yaya toyo eglise bato eza baser mosusu na eglise baseka bato tosola mwa moke bandeko nanga bino bato kozala na eglise bomesana kosekaka bato mpo ye aza na elamba te mpo ye aza na kabelo te mpo ye aza na eloko te soki omoni moto aye na eglise aza na elamba ya malongo akolata te okosei na place yoseka ye yozwa oyo oza nango pesa ye bino bato bokoma koseka bato na baeglise natunana pemo bino bopemelaka eza ya bino bato botiolaka bato na eglise bofandaka mpona kotonga boseka mebi etala kuta eloko atie na mutu ekuba bongo mpona nini akotia oyo ekuba na mutu mpo oyo yango wana ye aza nango mpo soki aza nango te akotia te depuis yo banda koseka bato osala mutu nini na mokili oyo depuis yo banda kotonga mutu yebisanga mutu nini osala na imagination na yo oyo telemisa olobi ke yo no mutu kreye ye yebisanga eloko te botika kolembisa bandeko baza nango te botika kolembisa bafrère baza nango te botika kolembisa bapapa baza nango te botika kolembisa basero baza nango te botika vi ya kotonga botika vi ya kofinga botika vi ya kochola na kati na eglise parfois toomona nzambe azofrape bato yango nozomona obike nga nataka kabelo nga naza boye soki omitali na vi na yo eza makambo mosusu ezosimba te cause nango eza na eloko moko yo osalaka alleluya alleluya yaya atoza nango te yaka ka eglise persévérer toujours kana nzambe na yo zalaka toujours na se ekulusu ya yesu masiya kotika nzambe na yo te mpo yo oza nango te kotika nzambe na yo te mpo yo bazoseka yo kotika nzambe na yo te mpo yo bazotonga yo yo oza nango te ata ozangi lelo loboko ozwa oyebi combien de personnes bazanga lelo bazwa oyebi combien de personnes lelo oyo baseka bango bakoma baeleve yo muto banda koseka batu vino oyo eza ka bongo o change te Rabbi ne change pas oza na église ozoyoka mpe nzembo bazotina Rabbi ne change pas Rabbi ne change pas il est le même alléluia so bito balola ngo yo nde muto ozo change te ebi ke Rabbi ne change pas eza ya Yesu Masiya achangeaka te azaka le même azaka nzambo tobelaka butu na moi nala toujours na persévérance yo mutu ozolandanga soki ozotanga vraimen na Matthieu chapitre 24 verset 13 là où okomona bisika nini bible ezoloba na biso à moi celui qui persévérait jusqu'à la fin sera sauvé. Okozala sauvé na libota na yo.